Maman Charlie na ya José babala la quitté. Parce qu'il y a un préparatif à mariage et ça li qui est babana. Babana ça fait une année déjà. Une année depuis Bakabani mais na minute bazala ressuscité. D'être ba tendresse ben tandis que vous voulez rendre te ko finir je ndeni. Tonne ça c'est l'autre côté bana l'autre lobby. Pardon? L'autre côté. Il faut vendre les bena réunion ça très impoli. C'est quoi ça impoli? Balé que je sais pas ça impoli ko leke baza. D'être dans un impoli ko leke. Tant que moment ils chez bango, on a une balabala. Donc à respecter ba ya ba tu ça t'a quand tu vas que n'importe quoi. Assis sur la capotina nous je sais Bouzoba c'est ça que potarier Charlie Bouzoba. Donc à se respecter. Am kolo nata oyo la raisonner na ça ndeni pour mba na océan asa maladie na prier mba na bika oti mba na point no point ba bêtise na Kishasa. Apoandi. O on a cadre comme sur na José de so bono sakano colonie sa théâtre. Ma mikolo nyo so chiti so comme na président le comme na président nyo so yo lingi o sakana bango do tie ba mu sapi peno balolo tsoti aussi si na yo. Et ça c'est faux en respect so c'est impoli en tout cas yeba vous allez dire en tout cas keba lisusu keba makasi mon lo ba Roberto rabatano sala ba j'ai tendresse yo na obundate comprends na obundate je obundande aussi au sens que était na obunda na obundate tu ça ko intimina ba to na po intimina ba wa ba intimidation oser le côté moko intimidation ba ndeti nga personne a zuyo ami balo ba na linga bino ngaso ndeti na couloir pena José so mo c'est ça qui on a professionnel lu kele PD il était na professionnel lu kele José PD ta sala il était et fort était mayo et ça so bien na so ebisao na ba créer vinde na ça na lu kana ba numéro ba to ba sala style na ba sala ba style o style ko ba parasoleil na lu ka ba fona kangano zina style na kangezina ya ba créer ti koto 3500 koto 3500 o ti maquillage na journée ya 7800 c'est arrêté to tricara makam to kosa o ngolo ba ngalo ma comme princesse o ti lo ba lolo na TV ke maman Charla gena ko pesa so $2500 ba kanga ya José na kisi mais ça na mo ta pesa ka 4 solo ndeti ngana ndimi ngote mona bena garçon on a bien mona gena vira ko ça lo $2500 dans un demi de $2500 sur télé bon là oui ça va c'est $2500 ah le $2500 ya mon asima mi ba franc ah le $, oui bien on a yebié ba boka ba no boka mo ba kofi bo ah oh ba mi kala akenda kebo akese place ni ngana lukika ba problème ya lekina teva lo bilo balo kasaka boy na mwasi mbala moko e humilité to kika yo bala na kin oh libala nga mi meza solo ngai be hote n'habite mimi abalié provision tout le monde sur internet ça ka yé moko ana mobalité mimi la TV ko mimi quand belle ko confirmer biso ça biso bien so ça solo en tout cas moi je préfère mieux le cas oloba que oui na bali José bon libre bengi say na poto zondi makezaki maman Charlie na bien na intimité bien na couple ba sala ba programme na bango ba vandi sanga na babité aminata mode to ça ngana bisambongo na ngapona bengisa de Londres na poto ma Charlie ka ndem tayebi ke na bengisa de Londres na poto de Londres pe ka na conscience ndem tayebi ke Charlie mta bengisa na poto bino bande nga yebite ah nga yebi na ngate oboto no bana les nali bosa TV tout si ya ko kabwana na bango vraiment na yebite moni bandaka mabala auto vanda ko ezana mambe bele noko comprends donc ndako musozo mona on a libanda be ba pakola ngoka peinture na kato koto kuti kinte kwa dega kuti pe pesa dega. Ça veut dire que mutu ala na ndako ande mutayebi kake kite kwa salaka trop vigilance to chama couleur libanda po mutu mona ke to propre bata bon mona pe ba batu na ndako to atelo kiti libanda po bike ndako eza bizarre dans la lobby te que ma Charlie azaki mabe na lobby pete que José za mabe donc ba mi balé tu to fait moi tu dois porter na bon internet moi tu dois ngana comprendre peut-être ma comment faire internet pour internet c'est ça ni magistrat ni na yem ngati tu es internet ko ça pour attendre ceux qui le lot de internet les qui se mission to fingi bato andeni ceux qui ya José na Charlie malula ba bazonga ba to bazonga na te ko ben samba na poto et ça n'a pas problème te ko pas ben samba na poto basi pe miso to mona bibale mo ba ben samba na poto ba komi kuna to mona eto mo mate et ça ka pipa mi bali ka poani basi pe te miso mo ba na poto ba se bele so ngolo ba na ke ba mi bali sur théâtre ba fana mabala te ba ça ba ya po ba yo ba kena na ba se mo ba vanda ba ya fiat ngoma ba vanda ba ya wilimba mambo ba vanda ce que soit José avant de place mo boye attends so moni ne likam mo boye ma be never peut-être à supporter ba se supporter ne ba mi balé pour ya José za sainteté Charles za sainteté
basala ni ba mabe mo besali ke mimi wana kana okabwana siko ngana za afona ndo deto za biso foto ndo gérer José kwa ba bengisa ki na poto pa mwasi do ata pocho buzo ba fo vanda kaka aya elo nyesirate Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga bro, Tracy Belenga bro, kata. Maxi Bio Café, yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani na ko commander ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo. Tous les malades écoutent qui n'ont Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango d'autres TP, éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au selection de lengue. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Zambe. Kolobate. Biloko kolobate. Zambo. Yo. Ozolule yaman. Ya yo pas de pour comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Fais-moi ça avec le kuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, c'est Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka bakongolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pomade mpona kofinisa bamole mipenge na petolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat ali la pomade Awatoza mase yanga kakoyina kiboko na pomade Awatoza. Maxi Bio Café yango A connaît pas demande hémorroïde. Oh, diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani na ko commander ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo. Tous les malades écoutent qui n'ont Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango d'autres TP, éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au selection de lengue. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio,
Maxi Bio café original, café original. Bande kotomela yango bona santé na biso. Ezali Cher Internet, merci d'avoir choisi votre émission PCLA++, présentée par Mathieu Banché, toujours votre humble serviteur. Merci à tout le monde, merci Naba Ndekonyon Sobalinga Biso, merci à Tracy Mbelenga, mon Kolo City Oyo, Naglodi Diasuka, et merci Naba fan tout Balinga Mathieu Banché, et pourquoi pas notre caméraman Nicolas Mokonzi. Tozo solo là par rapport, il y a CG, il y a José de Londres, et là je suis avec Petite Sœur Naye dans photo solo Naye. Toye ba quand même vérité entre Maman Charlie et José de Londres, mais d'ailleurs ils ont ça la passe si Maman Bango ya palais et bimati les bandes vraiment et ça pas si mais toko tikate toko linga toye ba vérité zani ne pi biso ba congolais to bombara Maman biso et ça la bien. Merci à l'antigresse Laurette na pesio bambote belé et pourquoi pas et bandeko nyonso balinga biso bambote na bino yango wana. Je suis avec petite sœur propre, il y a José de Londres. Maman mbote na mbote santé, ça va kitoko santé va bien ma casse. Voilà, merci beaucoup. Nalingi penato solo la na yo par rapport ya makambo yeli yaya grand frère na yo et pona o nyonso ezoloba malobama yo koloba vraiment nini. Est-ce que bolingwango ese kabwana, est-ce que babalana ka ba famille baka, est-ce que bon en fait maman Charlina na ya José babalana quitté parce qu'il y a un préparatif à mariage et ça li ba bebana baboyana ça fait une année déjà une année depuis bakabwani mais na minute bazala sous-souté. En fait, net libala ya libala la yena Maman Charlie, ça fait mal à quoi le banc de TV to vandi ka to le baba 6e souté mama bon bana ba na carte. Donc des fois ça me sonne ma casse. Sonne vraiment. Voilà, sonne vraiment mais est-ce que vous pouvez éclaircir biso les loyo ndeko na yo José de Londres daki na Congo. Muta bengisa na poto zone di makezaki Maman Charlie. Nabi na intimité bien na couple ba sala ba programme na bango ba vani sanga na babité aminata monde toza ngana msambo na ngapona bengisa de Londres na poto ma Charlie ka ndem tayebi ke na bengisa de Londres na poto de Londres pe ka na conscience ndem tayebi ke Charlie mta bengisa na poto bino bande nga yebité ah nga yebi na ngate oboto no bana les na libosa TV nga yebité. Oh, voilà, merci beaucoup, Mesco Yoponayo, le rôle yebité que Maman Charlie, yemta bengsaki de Londres na poto, mais bit ya séparation na bango, ezap manine en tant que famille, pour famille yebak. En fait, source na yebité. Racine pouvant tant à ma bango vérité na kolo na TV na banal le canal babiloba le roi oh na nyome na be c'est reso le babiloba na TV nga o sangote. Donc source ya ko kabwana na bango vraiment na ebité moni bandaka mabala oto vanda ko et ça na mambe belé noko comprendre donc ndako musozo mona on a libanda ba pakola ngoka peinture na kato koto kuti kinte kwa dega kuti pempe sa dega. Ça veut dire que muto ala na ndako ande mutayebi kake kite kwa salaka trop vigilance to chama couleur libanda po muto mona ke to propre batabo mona ba batu na ndako to atelo kiti libanda po ebike ndako ça bizarre. Dans le lobby, que ma Charlie a ma bé. Dans le lobby, peut-être que je suis ma bé. Le bon, il balai, tu te fais. Moi, tu dois porter un bon internet. Moi, tu dois. On comprend peut-être ma caméra, il faut un internet. Tu prends internet, c'est ça. Ni magistrat, ni. Tu as un internet comme ça. Pour attendre ceux qui le lot de internet, l'équipe de mission, tu finis bateau en déni. Ceux qui y a José, na Charlie, malou la besoin à la voilà, merci beaucoup. Mais
il paraît que tant on peut de Londres, Aoutara Poto, Aoutara Kini, Babengi Saraya, qui n'a Poto, tant Bando y a bien aéroport, il paraît maman Charlie, et de Londres, Boyara même qu'au salier Charlie. Est-ce que maman Boine est sous? Ils ont bimara na internet. Ah, nga monate. Nga monate. Ozoni mona nga watapoti na aliango. Nga monate. Si ko antake moi si, lelo zui mobile na yo, nde lobi oyebite, obengisi na poto, quel que soit des problèmes et des problèmes. Bokabwani oyoki ke mobali a bali moi si mususu pona yo isalo. Ça fait mal hein. Ça fait très mal. Tous à la tête que tout côté la ya José pour te bien José. Non, faut tous en a 4-4. En tant qu'une femme, ça fait très mal. Surtout muto oyo lingaki, au vendine au passane bané, bon, so basaki na libala melo basali 10 ans. Pour Charlie là, je basali 9 ans. Hein? Ba mi balé. Donc ce qui que Zak baboyani na libala o lelo. Eza pas si makasi surtout pour na biso pays. Ça fait mal oui, mais faut y ba pona nini ba kabwaneli. Dès lors on a autre koloba. Ko ben samba na poto eza na problème té. Ko po ben samba na poto. Basi pe misuto mona bibale mama ben samba na poto ba komi kuna to mona eto mo maté hein. Eza ka pipa mibali ka pwani. Basi pe tete mso mama ba na poto ba sebele. So on le balance que ba mibale sur théâtre ba fana mabala te ba ça. Ba ya po ba yo ba kena na ba se mo ba vanda. Ba ya fioti ngoma ba vanda. Ba ya wilimba mambo ba vanda. Si on a José avant de place Moboye, attends soit monine de comme Moboye, mais bon ne va peut-être supporter. Bah c'est supporter ne bon mi balé. Bon il y a José ça sainteté, Charles ça sainteté. Bah ça là les mama ben Moboye ça que mimi on a au Gabon. C'est qu'on a ça avant de to ça biso, faut on gérer José. Roi ba benza qui on a porte pas moi si donc attends pour tu zo ba faut vendre kaka. Aïe elo nye silate. Hein? Ulunga baninga ozo be sila sila ba ta fin. Hein? Voilà, mesdames et messieurs, merci. Et à sa petite sœur, donc il y a quartier, merci à Laurette et mon pala, la tigresse belge, et Gianni et Kila, l'advers, donc la crème fraîche Gianni et Kila. Merci Nabino, na Laurette, mon pala, la patronne, et pourquoi pas chancel là, émission Oyo. Je suis avec petite sœur, il y a quartier, il y a José de Londres, mais Sikoyo. Bisope mamba on ngezala muninga bengsi na poto ngamwa na mobali afuteli yo biye lelo zu mukanda sko kitikin balobi vie ki ndumba ya kosakana te o azo sala na bino kutu bandeko bande o sala bino passe bon koloba kindumba bon ndeti kindumba na TV ndeti ngana koloba na José te ke sala ki kindumba to na ba sala ki te. Moi blom c'est bon en photo mon en fa yo mo moni o leki o confirmant d'être na mona na mona na ngi nduma ngote et puis na otika la ko le jamais na confirmer ki nduma na TV quelque part tant na bi vérité ton abi le kuta ba à côté là on comprend la vérité ton la vérité pour sa TV tu as raté ton tricara makam to kosa o ngolo balanga le makam process au tolo balolo na TV ke maman Charla ke na ko pesa so $2500 bakanga ya José na kisi mais ça na mo ta pesa ka 4 solo ndeti ngana ndimi ngote ndeti ngana ndimi ngote pour te bi moi muke makam ndako mais siko kisi yango pe yo pe olobio ndimite mais nengo banda mona bolingwa ondengi nizaki pe naka bolingwa normal parce que tocho mona mutu mwa lobi mamba 400 wana pesa ki ndambu yango poli yango boy pona yo boso aluka ne base po ba tuso oyo aluka pe na théâtre ba bimata ke ne mission ba bimita ke ba bimite da ko mika na tena ndo finga na bato ba tana ba ngo boso ba aluka na ba base deti ko mona pe na garçon wana bilo mona ke na vira ko za aluka $2500 dans un demi de $2500 sur télé bon monata oui ça va c'est $2500 ah le $2500 ya mon asima mi ba franc ah le $1 oui bien on a yebié ba boka ba no boka mo ba kofi bo ah oh ba mi kala akenda akebo akese place ni ngana lukika ba problème ya lekina teva lo bilo baloba ndeti ngana ntimi na ngote bon eza avi nanga ndo tsanga munduka ntimi sanga ke Charla ke ne ba ngazate déjà avi nanga nga boy na ngango nga boy na ngango kene ba nga boka nga José na boy na ngango omoni on ki normal et c'est qui ba kabona et ba kaboni c'est tout pour nga so famille pia José po yo za pena bango ba lo bani fallait tikala fallait babongisa fallait début ba pesa un conseil José ça moi m'kite jam kolo
hein zam kola zana ba vina mais maka oyo mututa ko gérer ya José wana donc réalité libala oyo José ndo mwana katuna yeka mutando mona oyo na Charlie biso tondo mona ka libanda eza mabala muso na poto wana na ndaku batala na rateme libanda baseki bakasi bino bomoni ka couple bela maye couple de l'année au continent ndaku boy rien ne marche. Rien ne marche. Ce qu'il faut y aller, ils pas mobile, tu pas moi si. Il y en a eu biso moni des autres nyonso. Ba tu ba yebi sur ezaka ya José na ma Charles Sidi. Da biso to loba na biso katika to loba. Mais si ko yo choix ya grand frère na yo ba bien humilité. Normalement fallait zo temps a umela moi muke po libala na bango yebana ki ba yeba ki bino malgré bo bala na vraiment neto loba civilité bon. Mbala moro yoza ndeko mwasi yo pe ko yela yo. Mbala moro maman ndeni. Parce qu'il fallait où mais la paix moi mon cœur soit temps. Tani non. On kana tu donner ba tani nit. Kasa kaboy na mwasi mbala moko et humilité to ki yo bala na kin. Oh li bala ngami meza solo. Ngai be ngai bite mi mabalié. Provision to mon nom internet asaka ye mo. Ana mobalite. Mimi la TV ko mimi quand ben ko confirmer biso ça biso bien so les solo en tout cas moi je préfère mieux le cas oloba que oui na bali José bon libre so bo balani ba félicitations ngana yi ngante ba balani parce que to ka ki ba sali mariage est présenté par petit frère mon ya José na habité est-ce que yo ko confirmer sur information là petit frère José garçon na simba nani mimi aza petit frère José te na habité ba fa na habité so cousin na bango to nan mais ba petit José on na ba de Panama ba ndeko na msusu na habi ba on ndie na habité na olonga na mona na te peut-être ça ndeko na bango musika ya José ye na pas masqué public na habité faut le ba vérité banda libalo et salama lelo to yoki bakabwani est-ce que so yoka problème mususu avant que indele bango pe moi problème mon pobino ba petit José bokoye et indele nan bango mi balé ma Charlie n'a pas José bon en fait maman Charlie na papa José si d'abord c'est na pas problème na bango mike Egoumeli oui Egoumeli une année déjà Egoumeli une année déjà José pas bimaka na ndako na ye une année penza donc ça là que ba se papa ba libala ya José yé dès son retour et ça là que écrire ba problème écrire kawana ba mo ba yebi sur ça ba problème on to éviter mais ko net ko ça na ba problème que les kana ba net wa pas kana yo kana émission moko boy ba Alexa mimi ba poser ba question sur José de Londres vérité ndeko na ngana ba vinaner ma bête moninga lelo ndeto na suma ba la théâtre garçon ma tête to vivre na ye et kaza na moi na poto. Et comme il y a des questions sur la TV, il y a des questions à répondre parce que ma TV a des choses différentes. Moi, je suis une émission privée, je suis en TV. n'a pas sur Elibiso, ndeko mwasi a se sacrifier trop temps so abenga grand frère na été abenga ndeko na été abenga pire vieux na yo Jésus de Londres soki ozaki mwasi conseil nyokoloba conseil na pesa José Mimi bon conseil ngana ko pesa Mimi ezaki tout se paye ici bas soki ya solo qui va bien dem en tête ya séparation ya nani ya maman Charlie na papa José elle va payer qui pleuve qui neige au foot. Moi je vais à côté de la foot. Pendant minute de rose tu là ici vérité voile. Mais les conséquences c'est yaka. Biso mo kanito sibira. On va ni bolobité elo elinga pour na sala elo hotel. Mais so ça fruit à séparation na bango te et que ça séparation na bango ba sala na ndenge na bango yena je sais ba balani ça normal. Balinga les normal. Tant on a balanga que ba je sali une année à Zélite, on a sonné à faire moi aussi. Ah, bien le coup de faire moi deux semaines après Bali. Ah, oui, bah c'est belle. Yo so basali yo bongo linga. Belle. Linga ngote mais mo bale za bongo basali na matière, bino basali na matière wana. Baba mabe, boy bino baba mabe. Bino baba mabe. Et puis là musu na holoba on a ça ba ni ça poto. To linga na bolinga vrai. Olinga te olingi garçon mo le na TV. Ozi mongo na ba paquet na ona liboso tsheli boso bolingo tshena sima bo ezala garçon ba na kini ba galera na ye akana ba momi mo boye ah mungalinga momi na ngaza na moi za moi guidar aza moi teint clair parce que yo ya na mongo no za na mwindu na yo za no kitoko to na ta bien te ayana na nina mbongo alanda kwali après yo za sko ba o ya linga donc eza logique na besoin na niveau moko
donc ngana préféré mieux bande on a biso mibali so moni ko lingi no mwasi wana te tamie ko yebisa muninga vérité que to liaka mbongo baninga pour le bito sala ba mabe ou soit bande on a bisa basi to liaka mbongo ba papa ba to azali banda pour to sala ba mabe après c'est pas gentil. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Je suis avec Petit Terre Privé. Il y a José de Londres. Merci Nabana Poto Bautalabiso, Matuidol et Deborah Bofando. Merci Nayo Jordi Samba, le procureur. Clinton Bouchanga, mon ami. Steph Bonongo, Bambote Nabino, la ravissante Tania Ngombo. Couple Bonze, la Bidjanaise, Maman Niki, na Papa Igo. Merci, merci Nabino. Zando Sita, Chancel Landou, donc vous avez belé. Ce qui conseille à ça. Na Mama Charlie na bolingo oyo za nango toyebi ba vie obiso ba congolais to vivaka na ba passion to nyoka mara par rapport ya ba famille ya ba mbongo et puis ces mecs na yo belle sœur na yo ayebi yo okoyebi se nini azotala yo wana za mama bana na biso tozo doit rien no ba respect belé en tout cas ngana préféré te ko les émissions oyo sona lekika po ngamoko na préféré na leka papa pour na sepela été tendance à finga qui ya José na TV on a sepela été donc pour nga premièrement muta bomba ndako eza maman tant ba une femme sage bâtit sa maison to exacte faut que na sima silo so bi brique na sima nde oyo botongi ndako ba yongana une femme sage non une femme sage aboma ndako na prière aboma ndako na ba conseil nin donc ce que ça que ya José mutaza au terre makambo akani na tolo mignon futa ndé José futa ce qui que Charlie paye azala ki moi si moko baluka maltraité José ça que José si peut-être tiki na ye pas au futa donc mutu dans à part nene bazala ba misa tout en part na ye donc côté na mutu te to na katikati au milieu du village bena donc côté na mutu te po manani maman Charlie ça moi si le kolanga ya José zande konanga mimia zande konanga donc photo luka moi to zala na kati donc pour nga conseil no pese en tout cas azala moteur motema okita atala tabana oyo eza fruit ya bolingo oyo ezalaki bango mibale. Voilà, eza fruit ya bolingo oyo bazaki bango mibale et ya José Paotala yo na habité grand frère na yo na oyo nyonso ye bato bazoloba moi trop donc message no koyebisa. Bonga na loba mukama motema eza mama motema bolingo aponela ngo mutu te. Omona mutu mo boye tatana yemango te. Omali so pese likola pese loboko. Azem nena omoluka ya mukie. Bon, si ceux qui a sur la balle Mimi Penza, ceux qui a confirmé honorer Mimi, c'est qu'elle n'a rien. Parce que mon bal modèle, il y a au bal ouais. Donc, pour n'en quoi c'est José. Azamaka, c'est ça non batamke les galons. Ça les moi ce n'est pas fan dans bango et félicitations d'abord ceux qui sont solo pour na ibna maman ote. Ceux qui sont solo en tout cas, félicitations na bino mbalena mimika beso za solo, félicitations et na préféré mieux ce que respecter ne maman Charlie Makasi parce que za maman oyo. Ata mabezalaki, j'espère que ata mola mamuke, ya muke ezalaki. Et donc respecter en tant que maman banana yo, ou respecter en tant que moi si on partager na ba moment oyo, tam sous famille no bazalaki te, au salaki bi ata fièvre na butu, après ça que ata no valgine na pamba. Allez-y comprendre donc. Ça fait ça bien té. Solo ba bande comme suspect ba fini à José, na habité soko répondre ba on yo da pire petit à José. On répondre l'autre, ngana lo bané en tout cas tira ay ba place au tchalikolo. Net ba tendresse ben Tandis que vous vendez les gens la TV ko finga je n'en Tonne ça c'est l'autre côté bana l'autre lobby. Pardon? L'autre côté. Aza el moi t'en le l'autre côté. Et l'autre côté et l'autre côté. Nathalie na émission moko ba lo ba ke ba président nyonso ya groupe babimana ba jeune fille ya théâtre fa ba le kana scène. So ki yé babimana yé pa pesa e rôle. Ba nyonso te babimana bango. Donc ko tra biso te ko mbale biso te na chasser moko mikate biso nyonso po sala musala wana. Dans ce babimana on peut pas pesa rôle, nyonso te babimana pa pesa rôle. Dans notre ça to sangane tous les comédiens to c'est les réunions et puis faut to lukel to longole na ba tournage to bengete. Alors, la place, je suis chroniqueur comme un journaliste. La photo vendre les bénards c'est très impoli. C'est qu'on soit impoli, balé que je sais pas ça impoli que les bazar. D'être dans un impoli que les. Tant que moment ça chez bango, on a une balabala.
dans à respecter ba ya bato ça t'a kana tefa que n'importe quoi assisi na ka potina nous José Buzoba assisi ka potaria Charlie Buzoba dans azara se respecter am kolo na ta oyo la raisonner na sala ndeni pona mbai na ngosea aza maladie na prier mbai na ngabika otika mbai na point no point lo ba bêtise na Kinshasa apoandi olongo na cadre comme sur na José de so bono sakano mikolo sa théâtre ma mikolo nyo so chiti so comme na président le comme na président nyo so yo lingi o sakana bango do tie ba mu sapi peno balolo tsoti aussi sinayo. Et ça, c'est faux, ça respect, c'est un problème en tout cas. Il y a pas aux allez dire en tout cas Keba lisusu, Keba makasi. Mon nom le Roberto Rabata no salaba. J'ai tendresse. Il y en a au bundate. Comprends non bundate. Je vois au bundande au sens que était na auto bunda. Non bundate, tu vois ça on intimidar bato, on a pas intimider bato. Ouais mais intimidation oser le côté mon intimidation bato. D'être nga personne à zuyo. Ani balo ba na linga bino ngaso desi bena na couloir pena José so mo c'est ça qui on a professionnel lukele PD pardon il était na professionnel lukele José PD ta salara il était voilà merci beaucoup mais était là ba faut de te o ça biso bien mais faut de te mayo ça biso bien na so ebisao na ba crevine na ça na luka na ba numéro ba to ba sala style na ba sala ba style o style ko ba parasoleil na luka ba fona kangano zina style na kange zina ya ba creo ti koto 3500 koto 3500 o ti maquillage na journée ya 7850 $. Magito to so ko la bilonto de 21 ya tongolo to le casco bloc bon na ba produit belé to mélange ka yango de sala biso bon to lo ngablement biso mona tala nduta mnelo kwanza matadi ba moni nduta ka ba on va salela onzela yango inspiration ye bongo do so ta moni ka nduta ba sali mamonzela siko dossier yo pona esila pena elongwana na mondo osenga na ya José nini na mama Charlie po ekomi ya soni ne yo molo ne quotidien ba elongwa te bato ke bato tengate ba sorate na poto no distraction zake apa musala ya vaneli TV actualité no ezami kolesa ba bien fort elongwa ngote ngaso na professeur José Alek mission mon côté à garder silence na ye maman Charlie vraiment soko yo kanga respect pour na papa bana ko le mission te vanda non ponanga na to lo bangwa so José sali Charlie mabe ya José futa so pe Charlie sali José mabe Charlie ko futa so pe mimi muta sali séparation en futa mutu mutana kwa na ye en futa ko oui oboto na lo bana to mena ça vanda ki yana bino ye mo ye neti kaka proposer aye mais ce conscient de condamner na conscience na ebiki o mobala mutu na ça tient à niveau que ba kabana to bala na point auto kabula la part des choses pour mobala mutu neti ngane na zaka na mabete na nga grave mais mo chef ça ndake na za marié na lingati na boya de père que de ko ne songi na katanda kunanga na komi marié bo ce jour admettons le loyer Joseph va nenda ko moi je comme Trichard Lobani tant to sala mutu loko to mitala ka pena biso moko e ando sunga biso. Est-ce que vous avez surpris à nous sur juillet les bandes soit abimate yo yebeli ndeni ngamna jiraka ya iratomba yemorut nga jirakete yemo mi yebi nga yebi ndeni na yebi ndeni yebi na basebele na yebi kana mwaso ala tsa biso yona Charlie Malula mama ba na biso yona to yeba ki yona limito kwa bazate na mito nga na yebi na ngashimo sa José so que ça mimi même dans mon société sonde comment pas au loba na émission total na ba message abi AAP mutasala ra mama Charlie le rôle ya boyi OK mukondo mususu e su kipo na sala ke na sala ra José asa yendeni kasi de to loba mike kasi to sana bino to tala so José ozala 14 te yebana siko tangu avant na pena que José ya mpia ka eloko to comprendre so Charlie te même atro yebana na ngoka. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui. Et il y en a qui n'a pire petit. Il y a José de Londres, émission dédiée à Laurette et Montpal, à l'antigresse belge. Merci à Gianni et Kila, la diverse. Et bah, merci à Bélé Nabino, tout Bolinga, Mathieu Bonché, Bandego Nanga, tout Youyou Kabou, le célèbre. Merci à Manda Dichesse, à Noirit, Napesio Bambote Bélé. Merci à Jordi Samba, Odilo Mampouya, moi Bambote Nabande Opé Batani. Mbote nanga na pesa mingi na Justin Nzengo papa na bon regard na pesa mbote nanga na Diani Kanga ma copine privée na pesa ba bon séjour na Kinshasa na yaya nanga moko babi ya nanga moko batika yo mama de lo swenga na pesa ba mbote belé na pesa mbote na mami mavungu na Kinshasa awa copine nanga aux États-Unis za kin na pesa mbote na bokilo nanga Elizabeth Shungu
Lungu na pesi mbote be mama mobali nanga na pesi mbote na basemeki nanga nyonso na pesi mbote na mobali nanga na pesi bandeko nanga nyonso balinga nga mbote mais tendresse kaka faut que baka moi mingi salo moi bien en tout cas faut que baka to ka sito le ka te balanda ko to ka sonje ba banga ko mtabanga ko azate donc mtabanga ko azate po oza elo côté mtako bango bazate mo kana to lo bato za les poser ne to ça poser partout donc mtabanga ko azate Keba lisusu na José Keba do la pas comme on est là pas libérer maman na la pas ye batinda nga batinda ba nga mkolo nga mkolo batinda nga na kebisi ne pas impoli wa saline wa manquer ya na ngai ya na nga José de Londres ko ata José to ça manquer mutu to théâtre na loba boka de raison de crête pas ya na amaka pe kade batala ya ngono nje batika peut-être il y a le vérité au isolé le vérité ah ndenge kama lo bage ba président ba liara ba jeune pour dire ça dire répétition ba alobi OK ba président ba liara tous les artistes na ya groupe ce ba liara ba président ba liara munyozo nde yo nde ba liara na pété omneso ba liara na pété omneso ba liara faut un dossier faut ba na chaîne sur une apocalypse omneso ba liara bongo te esio neti ngapela pour liara faut loba Faut loba pena bando lobby on est dans mission munas balia a été munas balia été et encore ba momi msuka na ba copine nga za so meni masanga faut ja 4 en za bien dit pardon so meni masanga faut ja bi afa za na mobali so mobali to yo bien dit moni nga sikoyo na ko mena masanga na bike tona na poto na zo ndako na ine pona za obsédé sexualité mais ça là-bas toi ça obsédé c'est net yé pona za obsédé sexualité dans le quoi il y a ça obsédé sexuel pour pas passer rôle ba bimara ne ba mi ba président nyonso dans atsa ba nyonso na buzo bate tsa nyonso na buzo bate ngonde na lenga na TV na sa émission mbai na nga poto mona ngambai na nga poalinganga to sala 4 mois allo ba kaka à côté à cadeau c'est à en cours et télécharger à kaka tiens comme 100% to lingaka voilà merci beaucoup to Sisinayo Lorette mon pala l'antigresse oyoki chancel landu bandeko nyonso balingaka biso donc na pesi bino ba merci Fifi Molili ba merci na yo Tania Ngombo la ravissante bandeko to balingaka biso même parce que poto 6 asko to tonga elenge miso sko banda na mama Mimi na mama Charlie so ba bi pe na vie na yo oyo linga mingi José de Londres azala na moko pour toute la vie oponana voilà faut tout noya José yo moko moi faut tout noya José oui pon na le bibongo o mine to zanga to koyeba na boto se frankantara boye na yebo comportement no bomé na vie no mourir na yeba comportement no te si vous voulez faut tout talent bilon mususu pongane na ça na normal ben ça trop brutal mais maman love ko yate mama kazi ko yate pona sora bina ndona kipaka mobali ngado mama bana penza donc souvent muto ebingate bon mobali ngaba ya kabongo mina tanzoka petit moko bo azala kaka mais akomisa pena mère parler pas yebike Aminata na mona kana TV na on va une pembe na za Aminata. Tu comprends? Donc maman on a fait mémoire José moko ebisa pour na ni peta ko lo na TV. Parce que to pas Charlie comportement de A7 tu bien ngo ya José. So to pas Mimi tu bien ya José donc question ko tuna ngonte. Dengo le ka ki bo ya José albakini olo ba mabe ya Charlie to ya José ba na ngolote ngana mo mketo na bono na mo mkete na ko kebisa ne princesse atika koma bikolo. Atika ko potaka ba tu buzoba pour ça sert à rien. Ami ni ce n'est pour rien. Place mususu porte so ngaba fongolele kangama pona buzoba nga yele ngama muteng na ko chamole kana TV na salir ni ya José ni maman Charlie ni Mimi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à la prochaine toujours avec PC la please Elenga Congo toujours Glody Diasuka Tracy Mbelenga et pourquoi pas Nicolas Mokonzi caméraman star. À la prochaine, bye. Elenga Congo Glody Diasuka la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.